Bandeko, affaire ya Stade de France ya Fally Ipupa ekolobisa bagolwa makambo oyo batikala koloba te na vie. Juste pona koboya. Ma vérité eza moko kaka. Soki fere gola za makasi. Ola kotia makelele. Atia Stade de France pe toyoka tokende kotala ye. Wanande makambu ifalaki babanda kolobela ke tokotia Stade de France. Ola kosalaka ba comparaison ya koloba ke boy na boy. Bandeko ndeko na biso Trésor Congolo touti kolanda ba interview na ye mibale misatu esikani wapi azako s'encharner kaka na Fally Ipupa makambo ya stade azolobela makambo ba mbongo ya ba 1 million wana oyebima kengaki kobima. Mengai nazoya komeka ko recadrer ye muke parce que makambo azakoloba ngona mutema mabe. Ce n'est pas parce que alingi fere azana posa ya actualité. Mais ezana makambo ebele azako yeba te. Auti kolobela mungongo ya fere alobi soki balobi na Afrique nani azana mungongo ya bien eza fere. Ma bandeko totuna est-ce que fere ayebi koyemba koleka evoloko? Est-ce que mungongo nde ezomema batu na Stade de France? Trésor Congolo ba politicien bakenda kosala politique sa kokende classe na musique pe bazo sala chronique ya musique sa koyeko la chronique baza koloba ba n'importe quoi juste pona konini kosala plaisir na bagolwa na bagoloise. Tango aza koloba ke musicien nyoso na Congo akoki kobeta Stade de France. Bola kisa Trésor Congolo ala kisa biso musicien moko ya Congo oya meka kutu kolobela Stade de France. Ba musicien ya Congo baza wana yu arena eza wana panda combien d'état batikala kobeta ngote. Akoro arena eza wana ba musicien ya Congo combien bakenda kobeta yango. Trésor Congolo zana makelele kaka na réseaux sociaux bande konangai bino ba oyo boza ko soutenir Fally Ipupa. Boza ko soutenir fere. Boye ba ke différence eza munene entre Fally na fere. Il faut boye ba kayango. Bilobela ya réseaux sociaux et comme Sabino Danzete parce que si le plan na si la réalité total ba o baza ko beta Stade de France. Bokende kotala ba nombre de vie, nombre streaming ya Bouba. Eza ebele nombre ba demande oyo azako tango azako bimisa musique batu bazako sepela na musique na ye batu bazako streamer yango zo lakisa batu bako kende na stade botala baburu na boy tango bazokende kobeta ba stade ya minene c'est parce que botala ba vie na bango batu bazako linga musique na bango batu bazako télécharger musique na bango ba musique o bazako présenter na population eza musique o batu bazako linga yango bazo mema musique ona musika ezo mema batungo na ba stade botala Wizkid ba place bazako kende grâce à ba musique bazako présenter na population bazako aimer yango bazako streamer bazako tala mais faire gola za na musique nini oyo batu bazako streamer po mema batu na ba stade botala makambu Fally Ipupa zo sala tango nazolobela ba nombre streaming ba nombre ba vie c'est normal Fally Ipupa akende kobeta You Arena. C'est normal, fallait que ne kobeta Stade de France parce que ba nombre de vieux azanango, nde ba nombre ba Yana Kamura, ba nombre ba Nino ba Matwebelo bazobeta ba stade wana. Différence entre musique au fallait azako pesa azako présenter na public. Na musique au faire azako présenter eza catégorie mibale. Catégorie à faire rigole eza juste pour la communauté. Mais catégorie ya Fally Ipupa eza pona communauté mibale, communauté ya Congo na communauté ya Libanda. Fere Gola a essayé kopesa batu musique ya communauté ya Libanda, il a échoué. Il a échoué. Soki ezala ki récite. Nde tozomona na téléchargement, batu bazako télécharger banzembo ango, nde tomona pena na bavi batu bazako tala ango, soki ezala ki capté, ezala ki aimé par le monde. Mais preuve tozako mona ba musique ya fere abimisi oto yazolo ba world soki dynastie botala dynastie tangu dynastie bimaki tolobaki ekosimba te pourquoi parce que tangu botala comparaison batala ka o basalaki kala o basalaki liboso
Fali tango aye na makambo ya world. Tango azako calibré batu bako yemba na ye na album na ya Tokos. Fali n'a pas regardé le Congo. Fali a visé Libanda. Fali a visé ba Aya Nakamura. Fali a visé ba Olivia, ba R. Kelly, ba Bouba, ba HMD, ba Touana. Nde Fali avec visé. Ba Nanyoyo, ba Nino, ba Damso, ba Azona Mananyoyo, leki ya Nanyoyo, leki ya Gims, Daju. Fali a visé ces gens-là, pona kokende liboso. Faire pe aya lobinga pe na kolakisa ke na kiko beta musique ya genre international. Aye na kombo ya dynastie bia ko beta musique ya français. Malheureusement tango azako luka baneni ba fit bazako batebele bazako lingate parce que qualité ya musique azako présenter pour na featuring eza toujours malgré que eza na français style nango eza kaka ya milieu congolais. Ak yango bomoni tango azako kende kozwa bozo kaka exemple Fali azako zwa batu babeta ka Stade de France. Fali azako sala fit na batu babeta ka ba U Arena basale a poto. Fere azako zwa ba oyo bayemba ka lisusu te. Fere azako zwa mutuloko la JDT ayemba ka bien. Mais est-ce que JDT akoki kopesa Fere force ko kende na U Arena? Fere ayembi nande konabiso nani Serge Mabialo aza bon chanteur. Mais est-ce que Serge Mabiala aza na force ya komema mutu Libanda? Ba musicien nyoso bayemba ki na dynastie. Est-ce que ata mutu moko aza na force ya komema Fere gola Libanda? Tolobaki yango tant que Fere akotikala na ba capacité na ye ya ko réfléchir na niveau ya kilokale akokende ke musika te. Tangu nani oyo Trésor Kongola zoloba Fere akoki kobeta nini Stade de France. Ngana zako tuna kaka na ndeko na biso Trésor Kongolo. Po Fere beta Stade de France. Il faut beta Accor Arena. Il faut beta PU Arena. Bomona ki résultat ya U Arena bino moko. Nombre de billets o Fere gola tekaki. A plus forte raison. U Arena ezana moitié ya batu okene na Stade de France. U Arena ezana 40 000. Stade de France ezokende 80 000. So qui Fere gola za incapable ya kobeta 40 000. Boni boye oza kolobaka kobeta 80 000. Trésor Kongolo azana kanda toujours tilelo ya déjeuner petit déjeuner oba pimela e pa ya Fali. Yom tozo salaire pa Fali. Fali aza koleisa yo. Olingi pe donc aza ko peso salaire. Olingi pe aya kape abanda koleisa yo papa mobimba. Congolais alingi dépendance. Ba pesi yo musala, olingi ba pesa yo pe ya kolia. Trésor Kongolo wana. Mais yoka na eso nite mazoya koloba ba hérésie na réseaux sociaux, yemoko aza capable ya ko réfléchir ya ko comprendre que Fere n'est pas azana niveau wana te. Ata soko lobi zaiko ba koki kobeta yango. Toboite. Mais zaiko bango moko ba yebi ke ba koki kobeta yango te. Ozolinga ko démystifier Stade de France parce que c'est Fali qui va jouer. Mais réalité toza kotuna Fere gola pour beta Stade de France, il faut beta U Arena. Na U Arena azana combien de billets vendus? Bon kende kaka na Adidas Arena wana sale munene Fere beta na vi na Adidas Arena. Même 7000 personnes va kota kite. Soto sangisi Adidas ya liboso na Adidas ya mibale nyon sezo kende kaka na moins de 14 000. Si 14 000 eza kutu impossible mutu abeta U Arena na 14 000. Boni boza koloba Fere akoki kokende ko beta Stade de France bandeko na ngai. Est-ce que Trésor Kongola za mayele vraiment? Ou bien azape na ba stress mental ya crise ya Congo? Stress eza ko mema Trésor Kongolo wana. Aza ko vivre bien te. Donc la situation na ye mental bozo mone kaka za boye mais mentalement aza ko bela. So que mutu aza incapable ko réfléchir sur des petites choses boye. Batu ya bwende boza kotinda bango bakende ko lobela mboka na biso na politique. Et puis tango bokoloba mboka na biso eza kobeba ezotambola bien te boza komituna ni qu'est-ce qui fait que mboka na biso etambola bien te. Bozo bosa na ke bozo pesa espace na ba aliéné mental lokola ba Trésor Kongolo.
Kaka ye mutu aza kofinga Muzeki Ndingu soki bolole liboma. Tangu Muzeki Ndingu azalaki na fere bazali kobenga ye liboma te. Bozalaki kosepela na comportement ya Muzeki Ndingu. Bozalaki kosepela tangu Muzeki Ndingu aza kofinga batu. Botia ye na ba podium, bopesa ye micro po afinga batu. Lelo akomi liboma po akomi contre bino. Po akomi kobimisa ba verite akomi liboma aza mwana mayele te. Tango azalaki shebino bozali kokumisa bozali kobetele maboko. Alors Trésor Congolo bo supporter ekomi tangu ya retour. Tango bozali kobeta ba flèche aller, lelo soki Muzeki Ndingu akomi ko s'encharner contre bino, c'est parce que ekomi tangu pe ya kofuta mabe oya salaki batu. Bo supporter makambu ya Muzeki Ndingu, bo lelate, bo zala kaka wana oya koloba, bo zala kaka capable ya ko défendre. Mais oto yebi bo pesa ye opportunité ya kofinga batu. Bo pesa ye opportunité ya kofinga ya ko discriminaliser batu. Donc discréditer batu, pardon. Mais lelo tangu akomi sika kolobela makambu na bino, akomi kozongisa bino na nzela, vous devrez supporter makambu na ye. Alors pona ko conclure bandeko, Trésor Congolo azobela azana maladie oyo ezo sala ete abanda ko comparer pe Stade de France na tous les musiciens à Congo. Oyo biso toyebi, il y a un seul musicien qui a osé ya okende yu arena, un seul musicien. Et puis c'est le seul musicien oyo aza ko osé okende Stade de France. Par mystique ya fourmi ba billet pe ezo sila. Billet ya Stade de France eza ko sila oyo mutu akana kite dans moins de 1 mois billet eza ko sila. Sika Trésor Congolo eloko na ko silisa nango tolinga te faire kotika la jamais kozala adversaire ya Fally. Bazana ba nombre d'albums presque ndenge moko. Soki obandi kokota na chaque album ya mutu na mutu, album ya liboso ti album ya suka. So toke na ba streaming, Fally aza musika côté streaming. Boke côté vie, Fally aza musika côté ba vie. Nombre ya ba concert, Fally aza musika côté nombre ya ba concert. Ezala na Afrique, ezala Libanda. Alors on ne compare pas les comparables. Ce qui fait aza ko échouer, c'est parce que aza na batu ya vision te. Ce qui fait aza ko échouer, c'est parce que entourage naye eza batu lokola ba Trésor Congolo, ba tonto promo. Faire akokende musika te akotika la kaka wana tant que ceinture naye ekozala lokola batu bakarini mokonzi. Cercle ya faire gola ekozala toujours wana akokende musika te. Na ajo aza nango nazolo ba faire toujours aza ko réfléchir comme moulaï azolo na ye. Comme zolo neza mukuse. Yepe aza mukuse, réflexion na yepe eza mukuse. Entourage ya ba Trésor Congolo. Ya ba soki banani onyoso baza koloba pona faire gola. Franchement, bako mema faire gola et pas ata mon côté. Bako zongi sende sima. Au lieu faire kende liboso, akozala stationner et puis akozonga kaka sima. Ngana pesi po devina nga sur makambo, mais en tout cas eloko na kosenga na bino bo partager bo commenter selo bino. On est ensemble.